Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba na bino ete ebongi malamu ete tomeka kopesa confiance na Monsieur Patrick Kasali, un jeune candidat député national oyo akoki kosala makambo ya kitoko na kati ya district ya Funa. Ebongi malamu ete bandeko babolingo tomeka kopesa ba jeune pe ya mboka na biso confiance. Eloko ezali koboma mboka na biso Congo po ete mingi lelo tokomi kotelemela to kotala kaka bakombo. Moto boye asala kombo, moto boye asala kombo. Maintenant tozali kotala bato pe basala bakombo wana. Mingi basali ba bêtise na kati na mboka na biso eloko moko e marché te. Alors ba jeune cadre oyo bazali koya to pesa bango confiance po ete po mboka na biso ekende liboso. Yangana tolobi ete un jeune député na kombo ya Monsieur Patrick Kasali, futur cadre pour na mboka na biso na côté ya district ya Funa, to pesa ye confiance bandeko. Yo moto lingi koyeba mingi po na bomoto ya Patrick Kasali. Mais quand ko prendre contact na ye ezala na nzela ya Facebook, ezala na nzela ya téléphone, mais quand ko luka ba coordonnées na ye po na kosolola na ye, azali moto oyo azali na raisonnement moko ya kitoko, ba idée ya kitoko. Toyebi ete bato mingi balobaka ete bato yango bayaka kaka na ba idée ya malamu, mais soki bakomi wana tomona keloko te. Bandeko bomeka po ete soki tozali kaka na ba idée ya boye toko tika ete mboka na biso ekende liboso te. Yango tolobi ete tango ya kala tozalaka ko choisir bato na bakombo, o wana sala kombo, o wana boye tomonaki ba déception tozwaka. Mais sikoyo ebongi malamu, il faut te choisir ba jeune cadre, to pesa bango pe chance po ete totala ndenge nini bango bakoki kotambusa mboka na biso, po ete balelo bato mingi oyo basala kala oyo babebisa mboka na biso bakoma kaka kokosa ete bino boza kopona ba jeune wana. Est-ce que ba jeune baza na expérience? Oui, ba jeune baza na expérience tolobi yango po ete soki baza na expérience te, alors ba classe oyo bakotaki yango pona nini? Yango ete il faut to pesa pe bango chance po totala expérience na bango na ba classe oyo bango basalaki. Tango mosusu ba idée oyo bino bozali koyela biso na yango pona koloba ete bino bozali kopesa ba jeune chance, boyebi te ke ba jeune baza na expérience te. Tango mosusu maloba na bino wana ezalaki lokola blocage pona biso ba peuple congolais, yango na mboka moyen avancé ezate. Alors tolongola nanu blocage wana ya maloba ya bapaka oyo balobaka toujours ke bopesa ba jeune chance te po ete baza na expérience te. Mais lelo tolobi ete tomeka kopesa ba jeune chance po ete tango mosusu bango bakoki koya na réalité moko oyo ete bato oyo biso tokanisaki te bakoki kosala likambo ya monene na kati na mboka basalaki yango te, me bango bakoki kosala yango. Lolenge moko tozali komona exemple ezali ya monene bandeko. Tomonaki ete na tango ya ex-Zaïre na deuxième république, tomonaki ete bato oyo basalaki bakombo topesaka bango confiance bambula na bambula, mais tomonaki ndenge mboka ezalaki kokende kaka na kao. Mais lelo oyo eloko ekamwisa biso tango toye kopesa confiance na un jeune président Joseph Kabila Kabange oyo bato mingi balobaki ete mwana wana kokoka eloko te, mwana wana azali mwana muke, aza na expérience te pona Congo. Mais bomoni makambo nini oyo azali kosala pona mboka na biso, bomoni ndenge akamwisi meme bato balobaki ete bopesa ye confiance te po azali jeune mwana muke. Mais topesi jeune confiance, tala jeune makambo azali kosala, jeune alelisi abimisi meme bamama na Congo mai ya misu po ete makambo azali kosala bato bandimaki te. Oyo ndenge balobaka ete c'est un président phénomène na kati ya Congo. Yango na bandeko babolingo tozali koyebisa bino tomeka pe kopesa ba jeune chance na ba poste ya ba député national na kati ya mboka na biso pona nini po totala pe ndenge nini bango bakoki kosala po ete exemple topesi ya Joseph Kabila et servir biso leçon monene. Parce que Joseph Kabila bato balobaki ete c'était un jeune akokoka eloko te, mais lelo bomoni ba makambo aza kosala oyo bato ebele bafungoli monoko pe baza kokamwa pe banguna na ye bakomi ebele. Yango ete tosengi na bino bandeko bomeka kopesa Monsieur Patrick Kasali, un jeune candidat député national pour la district ya Funa, topesa ye confiance po ete
Tango mosusu ndenge ezali wana bandeko akoki kokamwisa pe akoki kogangisa mokili topesa ye confiance bandeko. Un jeune député M. Patrick Assali azali moto oyo aye na cerveau na ye ezali nano fresh. Tango mosusu akoyela biso makambo ya sika po ete ye azali jeune ayebi makambo nini ba jeune balingaka, ayebi makambo nini o bato balobaka pona district ya Funa, ayebi ba makambo nini oke bato balelaka pona yango. Yende akoki koyela biso ko apportele biso chance monene oyo tango biso to kopesa ye confiance. Yende akozala molobeleli na biso auprès ya bakonzi. Yende moto akobanda koloba tala boye na district ya Funa problème boye ba mama balobi bo azala molobeleli na biso topesa ye confiance ya makasi po ete toye komona ete na kati ya Congo sikoyo ba jeune nde bazali kotravaille makasi po ete bavie oyo topesaka confiance basi basila na bango babima mipepe donc bavie wana bazokoka lisusu te. Yango toye komona ete mboka na biso ekomi kotambola ntango topesi confiance na bajeune. Yango ete tozali kopesa confiance na kati na un jeune futur député national Patrick Assali. Topesa ye confiance, topesa ye maboko, tosungana biso bato ya district ya Funa, tosangana mpona kopesa ye bavoix po ete ayeli biso azali na makanisi ya malamu oyo akoki komemela biso pe yende akoki kozala ete tango nyonso problème ezali akomema yango epai ya bakonzi mpona koloba tala boye botala problème botala boye pe bokomona ete makambo ekozala komarche. Vraiment oyo wana tosengi na bino bandeko congolais bopesa M. Patrick Assali confiance pe bino bato nyonso to bolingi ko entrer en contact na ye. Azali un monsieur simple ayebi ko aborder moto nyonso tu, azali orgueilleux pe ayebi ko solola et surtout na ba jeune azali moto oyo azali tango nyonso tu ko à l'écoute ya bato pe ko yoka oyo nini ba